Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Jules Bukasa ya ba Jules bandeko nanga nini ezoleka na vie surtout ya ndeko na biso Jules makambo bandeko eza ya somo. Makambo eza vraiment ya kobanga, makambo eza nango ya pasi bandeko nanga. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino Jules Bukasa. Jules Bukasa biso yoso toyebi aza na ye ayembaka surtout na Majabu Rafiki. Donc nano ba sélectionné yeteke azoyemba kuna ndenge zalaka te bazaka na ba compétition sur koyo compétition na ye aganyaki azwaki na ye vers kaka ndenge ezalaka siko bandeko nanga makambo eza ya pasi makambo eza ya somo makambo vraiment ezo lelisa mingi makasi. Mais avant to kota na mwa makambo nyonso tu en tout cas no senga na batu o nyonso tu si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko makasi chaîne moko ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ça nous fera énormément du bien. Chers Bouchou, chers compatriotes et pourquoi pas chers abonnés, en tout cas, makamboyo ekozala bien. Tovandi na biso na bakiti. Nde to beta na biso masolo kandenge ezalaka. Tia mwa mai na yo pembeni soki ozala mwa eloko kolia oliaka kote mosusu ozomelaka kote mosusu ozoliaka kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya bien makasi. Wana topesi nanu ba grand merci surtout na communauté nyonso ya Majabu Talent. Wana totali déjà toza na couple et bongo. En tout cas, grand merci na bino et surtout Nzambe alola apambola bino mingi makasi pona initiative ya bongo. En tout cas, ya boye tellement et penza nde tolingaka. O penza ezokolisa surtout kondima na biso. Ezokolisa pe moi mémoire na biso, moi mayele na biso, moi sagesse pe na maturité na biso. Oyo ba initiative à bongo en tout cas et au salake la plupart de parents lelo bazui moi conscience comment ko encadraka bana na bango parce que babilo kwa bongo kandenge bana mususu bazokotaka na Majabu Rafiki. Nous voyons il y a de ces enfants là en tout cas batuni bango ba verset biblique au bayebi il y a de ces enfants qui sont capables ya opesa ba verset biblique kopesa pe ba explication nango en tout cas et au sala kitoko et au la kisake tant de parents aujourd'hui ba lamu ki penza po nako diriger surtout bana na bango na nzela surtout ya Nzambe et c'est qui est bien surtout bandeko nanga ya lelo toyela ki mingi makambo ya ndeko na biso na kombo ya Jules Bukasa. En tout cas, bandeko ba emoji ya kolila eza, il y a tant de personnes balobaka yango bino ezalaka ba emoji ya kolila na kolila. Emoji ya kolila et signifié te que non muto akufi te. Soki totie moi croix wana penza nde ilakisaka que non muto akufi. Mais soki ezaka ba emoji ya bongo muto akufi na yete
eza kaka non eza makambo moko ekolelisa eza histoire moko eosala pasi yango totiaka na biso ba emoji ya bato bazolela bato kolela awa bato kokufa plutôt baza na bango te. Sikoyo makambo na biso toye lisusu lelo kaka pona makambo na biso ya ndeko na biso ya mwana na biso leki na biso noko abana kandenge zalaka na kombo surtout ya Jules Bukasa. Ebele ya bato balandaki audition na ye. Il avait bien chanté ayembaki kitoko aza na voix moko ya kitoko makasi. Et puis kotala ye boye en tout cas aza adorateur moko munene. Aolinga mingi aozala besoin mingi surtout na encadrement. Lelo tomona ba frère Michel Bakenda. Frère Michel Bakenda aza parmi ba adorateur ya munene ya mboka na biso. Soki oyoka adoration ya frère Michel bandeko ata soki ozaki na posa kosambela te ya ko adorer Nzambe. Ba adoration na ye penza ekotisaka bato na mozindo. Soki totali pe ses frères Jules Bukasa yepe soki kaka encadrement eza kitoko en tout cas yepe akokota kaka na ba genre ya adoration ya bongo ba adoration penza soki muto zo adorer en tout cas muto bato mosusu pe bakoti na mozindo bato mosusu pe omoni ba mwa esprit ya mabe ekomi kobima bato mosusu azaki na maladi moko boye kana nzela ya adoration yembo moko ya adoration bomoni ke mutu abiki pe ba adoration ya bongo frère oyo azana talent ya makasi aozala mingi na besoin surtout na soutien ya encadrement ya kitoko en tout cas aokende penza liboso. Bandeko nanga histoire ya lelo eza que bino moko ya de ces personnes au balandaki histoire ya mwana na biso na kombo ya Jules Bukasa. Jules Bukasa mutu penza a motivaki ye akota na makambo ya majabu rafiki mutu oyo a souteniraki ye dans tous les coins. C'était son père. Papa na ye nde encourageaki ye, papa na ye pe nde asalaki ke azala enregistré. Dans tous ces temps azaki na bien na papa na ye azawana zo soutenir mwana parce que lelo to ye ko comprendre que la plupart des parents en tout cas ba okomi ko soutenir bana na bango ke ba papa ya kala. La plupart ya ba papa ya kala bazalaki mingi focaliser sur misala, sur basi na bango, bana penza bazalaki priorité na bango te. Mais ba papa ya lelo en tout cas ba parmi ba priorité na bango ba otiaka bana na bango. Ceux qui amoni ke mwana za na mwa talent moko boye facilement on zo soutenir ye. Donc c'était le cas avec le papa de Jules Bukasa. Tango amonaki ke non mwana nanga aza na talent et puis makambo o ya majabu rafiki ye koya. En tout cas son papa était 100% d'accord ya ko soutenir mwana na ye. Aye ko enregistrer pe mwana na ye siko ye ko sala ke kandenge babengaka ba makambo nyonso bapesi bango rendez-vous bakokendo yemba tel jour. Bandeko nanga 14 heures avant audition ya Jules Bukasa papa na ye akufa. Papa na ye akufa na maboko na ye. Bandeko, histoire moko ya somo, histoire moko ya passé. Tant de gens aujourd'hui baoloba ke non, normalement il fallait pas akende ko participer na ba concours wana vu que azaki na choc, il fallait atikango pour que ali la penza papa na ye ke kukendo lilango na ba audition. Yango na yaki lelo to sala mwa analyse oyo sur babiloba loba ya bato. Communauté na biso c'est comme si ba makambo susu était ya kabiso te. Bandeko nanga eloko photo yebaka soki moto akufi na ye ata soki ovandi pembeni na ye olili ndenge nini moto akolamuka te asi akufi. Et il y a tant de personnes aujourd'hui ba perdra ba opportunité ya minene na vie kaka parce que maman nanga akufaki na il fallait na kindi peut-être interview ya musala ona bandoluka.
bato ebele omona azo passer ba moment difficile azui musala les jours ya okendo sala interview mama akufi omoni pe mutu akati kokendo sala interview wana et puis après bazui bato mosusu akomi konyokwama na vie na stress ya liwa ya mama na ye na stress ya musala na stress peut-être ya opportunité moko songolo ya kitoko elingaki eya na vie na ye a perdre yango likolo kaka ya nini non parce que mama nanga akufi comme mama nanga akufi moyen akende interview wana eza te bandeko na ye kolamusa bino baoyo nyonso bazalaki ya kolala bolamuka bandeko na nga liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso tu. C'est vrai tozalaka na souci ya makasi soki mutu akufi nga nazoloba bongo papa na nga si akufa peut-être ebele ya bato bakoya oloba awa ke non oloba parce que nanu obundisa mutu ya très cher na vie na yo te bandeko papa na nga akufa tolela eza te ke ntango tolelaki wana nde esalaki ke papa na biso alamukaki te tolela o balela ko balobaka mpenza kolela nde kolela papa alamukaki te. Pourquoi? Parce que Nzambe ye moko azwaki déjà molimo na ye mais soki mwa opportunité ya bongo mwa opportunité moko boye ekutani na vie na yo et que se retrouver na matanga soki eza ba interview to babiloko netika ya ba majabu boye ok parce que place ata mutu akufi esprit na ye et osepelaki mwana oyo aperdra na ye opportunité na ye parce que kotala Jules oyo mutu abando soutenir ye mingi mutu enregistraki ye ezalaki papa na ye ata place papa na ye molimo na ye ezalaki asepelaki komona ke non tala eloko na bando soutenir mwana babenga ye tala lelo mwana akie koyemba esalaki ye fierté place esprit na ye ezalaki. Alors bandeko nanga babiloko ke non circonstance moko boye eye il fallait okende pe mwa opportunité moko efongwami côté nini ole okendaka ovandi na okenda te na okende nanga te parce que tala circonstance babiloko mosusu bandeko nanga bayaka ko résoudre ango après okenda nusuki opportunité moko boye bando luka na vie na yo mobimba emonani en tout cas saisir opportunité oyebi ke liwa mutu asi akufi c'est tout à fait normal mutu akufi akozonga na ete ata soki na vandi wana na leli ndenge nini na ozonga te mais soki opportunité songolo pakata eye en tout cas na saisir nanu yango ezala bongo. En tout cas je soutiens et je continuerai toujours de soutenir Jules Pukasa pour la décision azwaki eza décision moko ya kitoko. Imaginez ayembaki na epe kitoko et puis aza na vent moko bien aza adorateur ya munene kande na lobaki na ibandeli soki kaka Nzambe asali ngolu asali grâce na ye en tout cas azui batu penza o bako encadrer ye kitoko. En tout cas ce frère kombo na ye kandenge lelo toyo ka ba kombo ya ba pasteur Mike Kalambai toyo ka ba kombo ya ba frère Michel Bakenda ba kombo surtout ya batu neti batu mosusu banani bayemba ka ba frère Emmanuel Musongo. Alors ba frère wana kandingi bayemba ka wana en tout cas yepe kombo na ye kotambola ka bongo. Donc eza moi bongo la famille condamné ye en tout cas botika condamné bandeko nanga eza na ba opportunité mosusu e yaka kaka une fois dans la vie. Nzambe ayebaki tant Nzambe a décidé ki kozwa molimo ya papa na ye ayebaki peut-être adoration o ya salaki les jours wana peut-être soki papa na ye azalaki envie peut-être adoration wana elingaki kota boyete peut-être elingaki ezala adoration moko simple mais vu que papa na ye akufaki adoration et kokota na onction ya Saint-Esprit. C'est pourquoi nalobaka chaque jour que non ba circonstance nyonso et yaka na vie na biso surtout ba biso yo to mibengaka bana Nzambe. Donc circonstance nyonso yaka na vie Nzambe ayebaka. Donc soki yo oza mutu osambelaka moni moi circonstance moko ya makasi eyeli yo na vie. En tout cas c'est que je te demanderai et d'être toujours branché et connecté. Fixe surtout tes yeux sur la croix de Golgotha. Là, tu ne seras plus jamais déçu.
donc circonstance nyonso koya na vie nzambe ye moko atrasaka yango apermettraka mpe yango. Donc circonstance nyonso to nzambe ayebaka ayebi keno lelo soki nasali boye okende boye, soki nakie boye okende boye. Neti circonstance ya frère na biso Jules Bukasa, nzambe ayebaki yango. Nzambe penza ayebaki apreparaki yango, aplanifiaki pe yango et enfin aye ko tracer yango. Donc eza bongo surtout la famille. Botika ko condamner ce petit frère, botika ko condamner ye. En tout cas nzambe azaki au contrôle. Azaki penza au contrôle na minute to zalaka batu moko to betela ye maboko, batu moko pe o to soutenir ye surtout na ba prière. Na ba prière talaka ba famille na biso eza ba famille moko ya ba bantu famille moko soki papa akufi famille ezo planifier kaka ko botola ndaku ba botola ba bien ya papa basala boye surtout comme ndenge ye Jules akendaki koyemba ba famille ya ba papa surtout ezala kaka keno ye papa na akufi yaki koyemba esalema wapi boye donc babiloba loba ezalaka nango kaka kilikili yango na sengi na batu o nyonso tu balandaka Étoiline Ines TV talaka ka chaîne biso eza chaîne moko ya bana nzambe. Alors je vous prierai surtout de prier, d'intercéder pour notre jeune frère mwana na biso, notre fils, et surtout totiaye na ba prière na système kaka ya bien makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo ya muke kaka na ningaki na partager na bino. Mais avant na tika bino na likolingana nuna pesa mwa bambote nanga na ye moko Linda Bukulu mwasi nzambe. Zalaka bongo mwa bambote na yo place nyonso ozolandaka biso na système ya bien. Bandeko botie la biso ba j'aime, botie la biso ba commentaire, bosale la biso pe partage ya vidéo oyo ekosala biso kitoko mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.